Allez, bonjour. Tala vraiment. Tala, Jaël, tala. Toujours ma solo ya pimbo, na ma solo ma banga ya kobeta ma solo mtabela liboma ya famille. Et tali biso na nini? Biso to makamba pimbo. Ndeko na ngai. Mobali abala ndeko ya ba Magali do oyebi famille wana à travers ndeko no mais olingo beta histoire mobimba songi. Ndeko na ke bokanga pe na kokanga elongi na ye. Yo fola bimiso na poster o. Ndeko na ke batonga belle famille na ye. Pardon, mokili banga Bonjour. Manique, il faut ça c'est Zaka, c'est mec qui n'a yo. Connaissance manique. Bisa to sobe pas na mato sobe ma solo ya pimbo. To sobe ma solo ya mukabeli boma ya maladie. Tosomi masolo ya mutu oyo abebi na komela masanga na komela biloko aza na kati ya dépendance tosomi azo limoni soki abeba fait so abela liboma te po amela pimbo ayeli biso makambo pimbo te ayeli soki makambo karité ayeli biso makambo ya liboma moko boye et ça Magali asa liboma te Magali asa na dépendance Magali lobi ya matin na elle parlait normal ali liboma te et ça Magali a folle oh bébé donc sur ma carte boy après toi na RTNC le bana na éclairci ka eloko moko côté bana bakoleli ne bwandolo bana bakoli pa ma mari na maboko affaire na kin après l'air ba memi bango na poto ba pesi bango pa silia bafandaki na silia yango mbona azo remesa silia ye mtayamba bango na poto yango kana nina na éclairci na kitina ndeseni mama merci mama remesa ke lobi makasi ndeseni ndesa ke oui de maman na yo arrêtez un peu franchement Ma chérie, il faut y aller que no banana tamba komaka epa Silia, epa Cécile, ba ya bana mikete. Ba ya na ba never net te. Basi ba koma mikolo, basi ba sera déjà makoda. Ba kola dia. Maman de mikolo, ba tanga na bambi. Po mama mundele mutazalaka. Po mama mundele ka sochewa, maman algérienne. Ya bobola kola. Ba kola déjà. Ah bébé. Otika bisoko. Surtout maman pasteur, abia moi ma be makasi. Esa tomboki susu. La cannabis. Ese loba to kangi ba micro. Moi na maman pasteur wana, ayebi mibali, ayebi ba copain. Aza moi na ma be, on aime ta sima nzunga faire egola. Il faut sur maman bango, ezala kate. C'est toi critiquer faire école. Les points de vue na ngai. Aza maman na ya moi na souffrir. Mataki lobby. Avant qu'une personne a été. Avant qu'on lobby. Attends qu'il ngoti. Il faut na salaki. Il faut na zo sala pour maman bango. Aza mineur te, aza déjà adulte. Voilà. Oh, aza mukolo. 27 ans d'âge, 27 ans. Attends yo moko. Bana ope mikolo babala kate. Na bozuri fongo la micro lo bati. Oui, bon. Et ça c'est ça. Oui, Nazo Loba, hein? Désolé, bonjour à tout le monde. Au fait, Maniké, merci, parce que, et ça n'a pas, c'est comme on a Magali, na kutana na Magali une fois, na pépinière, et moi, c'est flamme kapaya botaka. Na lo bana talian. Moi, Magali, otaka ko bota. Na bana talian. Si tu as un cœur, j'ai vu ta maman, otaka ko bota yo. Wana bonga fana na boula. Franchement, la dame là. Merci maman. Na lo makamba boula awate, ba fana na boula. Na lo ba C'est la Maniké. Bafanda na boula pour rappeler à moi na bandal. Magali qui n'a kotala moi sa flamme kapa ya otara ko bota à l'hôpital. Première fois na mona une très belle femme. Franchement, otara ko bota taliane. Na lo bana taliane, s'il te plaît. Na bolingo maman no azaka nango pona yo. Maman za maman. Ne lo kana ngana bisa taliane. Maman za maman. Nde to bota bana to transformera nzoto na biso échangeaka. Une très très belle femme et ta mère elle t'aime beaucoup. Aligni bino nyonso mingi, s'il vous plaît. Ngana lo ba pona talien pona monaka ya roto bota taliane. Et ça fait très mal. Lobi era lo bana maniké, j'avais des larmes aux yeux. Je dis c'est pas la même femme que j'avais vue à Kinshasa. C'est juste ça on dit la ngana lobo.
Et merci Maniki, franchement, merci beaucoup. Mama Nzambe. Utai pe na wayo mwana. Lokwa na bimi onde na sunga kaka. Talian. Motema makasi boy. Bano zana na faux compte vendre na so zota wa boloba. Nene maleme ma pasteur, maleme mama pasteur. Ma pasteur wa. Les motivateurs loba. Motivateur. Wait. Nene. Noko panda te, hein, noko, ça d'allonger. Vous êtes ma bien été. Oh, maman, ça va laisse. Vanda cassité, ça va casser le quoi ngai. Sa life, on motivé, on la sa life, le va bien. Manike. Finga. Faut un micro finga pour kitano. Ah bolwa, ana fina biso. Atiti. Nene ayo mama ngo. Nene ayo di mama. Ah, tuna attention di mama. Bonjour, Essé. Bonjour, mamie. Bonjour, Yaya. Bonjour, Mani. Nanigai komatate. Nene, nanigai komatate. Na mati kasi parce que nazoka bozolo makambo ya bana oyo baboko na mutu mususu. Omoni Essé ayebi o nazoloba. Bana oyo kobota na kobokola, attention bandeko langa. Bana oyo oboti yo moko mutu oboti, mais soki mutu musu abokoli bango amour ekendaka mingi na bato babokoli bango. Bopesa bana vraiment faute mingi te selon ngai na expérience naza nango. Non, yo kana loba na yo boken bana bokena bango na ndenge ya conseil, bokena boloba la bango male binazoyeba eza nango kanda bozoloba boza bana mabe boza nini. Ngai na mona bana Essé ayebi Essé ngai naza mona Essé ayebi plus nazali na mona bana oyo bazalaki par exemple na pesa binoka bayaki placé sikoyo l'air bana papa na bango amonani mutu aliboso akontaktaki ngai naye kosala tout na moni mwana na bina mwana ke nazwi contact na papa na yo aningi amsolola na yo. Makambo ya koplace na makambo baboko ami na famille ya ndenge moko te. Koko na bango mutu abokoli bango, mama na bango abokolaki bango, tanga akomi kobeba famille, akomi kosala babi na famille, mutu atangisa bana na liboso eza mama na bango moko. Baotambwa na bagarde du corps, koko na bango mutu atangisa bango, kote mama na bango. Ta mama akomi kosala babi na kati ya ndako ya koko, koyiba, kozwa bambongo, nde esalaki anéglige bango, nde papa zwaki bana. C'est comme ça. Bana na batanga na gombe po na mama na bango pe. Mama na bango pas contribuer pe tant moko boy na éducation. Na ba primaire na bango ba maternelle. Mama na bango mutu akota bango classe avant parce que c'était une femme qui tuait. Aliebi atanga mingi nde atangisa. Na mama pe so magala me mama bana nzela classe te me bana na pe batanga ti. Oui. Bonjour. Allô, bonjour. Oui. Ngana nginape saka mwa ide ndambwe. D'accord, babi Taliana wana azomtea makasi na azorgeyez akosunga mama bangote. Pona landa témoignage ni mukia pesa ka lubaza na ba blessure intérieure. Aluba bando luba bongo. Donc komone a mutia makasi. Po anini te to bando luba pe na o ami balé na o amobali. Surtout o ami balé wa mwasi wana azalape camarade mwana Chantal Bola. Ton surtout to meka pe ko sola. Asambwisa mama na ngai. Ami balé kuta afinga. Yami bala finga. Yami bala finga mama sa video. Na lobi
encore oyo mibale bazala pe bien. Maman, on va passer. Il y a mis malheur ça, il va finir. Ya pe passer bon pe bilakili mabe kofinga mama. Ni bala finga mama likolo ayibaka ye telefone na restaurant tamba kenda. Voilà, na talaki yango te na kancha ko basola. Afinga makasi yekuta lapa mama. On mama lobaki lobi akomba ye na motema tata solisaka ete alimbisa ye. Mama lobaki lobi. Malike zela, douce loba, obili mama. Marai mai. Mama douce loba. Tiko loba. Mama douce tozoyoka yo. Asisi koloba. Osisi. Ngai na loba. Poubelle, c'est une porteuse. Porteuse loba. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bon, merci niveau matisi ngai. Ngana nyana pesa ka vina nga parce que makambo oyo bino bo lobela, ce sont des choses nga moko personnellement, j'ai vécu ça. D'abord nga natikala oza na relation mo ya bien te na maman abotanga tini na kola buto tokola aboko libiso non te à un certain âge. Nazo ba indifférence ebele na maman na nga, mais lelo na comprendre na kokola ke de ponga mo pe na buti na komi maman ke na ko changer maman na nga na elo mosusu te. Nga moko personnellement naza na mwana ngai ya mwasi aza na minute oyo na Congo te, aza na papa na bango quelque part. Na pesara mwana papa bango nde nene auta koloba tout à l'heure là que ya zalarata sombeli mwana eloko ebisara mwana ke non te c'est papa qui a acheté. Donc nga pe personnellement na ba expérience nga mona zona kokola na ngana ndenge na botipe na talara na lingaza bandingara te kokabola ndeti ou soit na kabola mona na papa na ye ou soit ni. Donc je me suis toujours dit que même droit o nga nazala nango ya kozala na mwana, même droit pe papa aza nango ya kozala na mwana na ye. Donc mwana nga kokisi 7 ans papa na ye kosenga ye natali pe ka par rapport ya ba condition na biso ba kin po mwana nga za métis. Natali par rapport à ba condition na biso ba Kinshasa na yo tika mwana kola na ba kin naza peut-être na ba moyen belete otangise ba classe à bien. So na bina tika mwana nga kola na kin na yo koma na ba âge mo ba komi kote kakae tout ça là. Na zui mwana na ba 7 ans wana na sai papa na ye kotinda mbongo nga mo na sela mwana nga ba démarche ba passeport et tout. Na tiki mwana akende pas papa na bango. Pour Nathalie que non, c'est son père, moi aussi je suis sa mère, donc on a le même droit à ozana mwana. Mwana kei et pas papa na bango et tout ça, papa bango kuna pe place azala ki azana moi si et tout. Ba komi ko vanda et tout. Dans un début et tout ça là, babande ko benga na téléphone non sola na mwana et tout puisque moi nanga vraiment hein toko akoli na affinité moko azana relation moko ya makasi na ngai mama na ye. Du coup, azarape mwana mo ya soni, donc a fungwa melaka batu facilement te, mais c'est une fille vraiment très bien éduquée, très docile. Donc azaf difficile à vivre te. Et puis à un moment donné, comme kokoma, ceux qui n'ont benga papa mwana ngo mona oyambanga na téléphone te et tout, ba to mususu mona kutu a bloquer ngana ko bloquer. Jo mususu na vanda na kokate na kraka. Puisque papa leki na biso pe akotaka likambo ngo non laisse l'enfant partir et tout na kraka na benga papa leki na biso na silikela ye puisque c'est quelqu'un qui a des moyens ne biso biso kezaki bana na yo olinga ko intervenir po bana na minute baza na poto yo za na ba moyens olinga ko intervenir makasi pona bakoko na o propre ngalo kwa papa na nga zete papa na nga kufi mwana nga kei wana da yo ba promesse non mobala sala ngai po aza mundele asalenga ba promesse azongisa nga classe atangisa nga et tout ça là atikali ko sala ngote na minute mwana nga ke on a bloqué nga na sola na mwana nga ité et tout ça là. Donc je ne demande rien du tout là on a nango besoin ata une bokiti c'est pour nini pour azamba pasi ko ana besoin hein Momoni ngana ba mutu malama na lukape mais moi na ndeko pesa to la na mabala. On peut sater. On peut sater. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah oui, je qui juste n'a participé kaka na idée na bino. Comme ma bana, c'est vraiment difficile. Maman a mis 9 mois na libumu. Kota la lelo bana bazo s'occuper na yote avec tout ce qui s'est passé. C'est vraiment chiant, c'est dérangeant. Et puis, bana bazala na motema ta quel maman a même 9 mois.
bakobokola bino pa mutu mosusu akobokolo akoinklike biloko na mutu mais ere yo moko soki okolo tali ke oyo aza mama nanga quel que soit le cas quel que soit le défaut aza kaka mama bomeka mpe kolimbisa ye surtout oyo asambelaka wana oyo ateyaka bato azomona mama na ye te vraiment yo oteyaka bato sikoyo mama na yo moko okoexplike bato nini mais kozala motema mabe c'est pas un problème à faire voir bato ke neti nga nalanda une fois banini na ye akola na bablessure intérieure et tout avec bablessure intérieure wana akola nango yo oyebi elonga nzambe olukaka nzambe mpona nini te keno osambela nzambe bon c'est pas un problème bazaka bana bameka mpe kozonga nsima basunga mama na bango mama azaka moko na sande baomona ye ndenge wana soki akufi bakolela bakosomba cercueil soki lelo akufi bakolela ye bakosomba mpe cercueil donc participation nango ezalaki asiste yango wana Oui, bonjour à tous. Soki mwasi wana akufi yo église ata kuta aza vivant tant que imagali aza na balabala yo église no mutu akokota te ngaka na ozala wana mpo na église kaka na ozala wana yo koteya te na mboka na biso tant que mama no wana balabala nene ya Oui, bonjour. bato baza opinion contraire baza to omata te to oui to non Oui, faut bonjour à devait tous. bien après je sais pas Allô? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Oui, en fait, c'est la mati jusqu'à pour la maniquer. Maniquer na mati vraiment au blessé parce que au fin néné ya maman na tant que ma tante. Moi na no fingi Stefano aza mongol wana aza neve nanga. Siko isala ndeni no fingi néné e bomba maman no ma. Na sengi néné ya de pardon. Na mataki ana sengi ngabi na silikaki. Ok, merci. Asengi pardon. Maman no zo batance na yo. Asina sengi pardon. Abaki néné ana monaki ba page ne bakataki. Maman za maman. Je vais pas insulter comme ça. Ok, merci beaucoup. Ana sengi pardon. Yo pe limbisanga ya la fille de Nan. Limbisanga ya ma chérie. Nazaki na kanda ba page bakata mabe na senga ida néné ya pardon. Yo benga néné la privée soto bengi Jaël la pasteur néné ya de John. Ngaza numéro nene ya ekena na nini oyo ya nitabenga ki Jaël numéro na ye elekaki te Jaël ala la pomiti 13h ye boss biso na mkasi asenga ya nene ya esquisse limbisanga ina lekana ki na maloba limbisanga mettre boni ami boss na benga ki Jaël po ai na so numéro nene ya na mona ki elekaki te na zaina kana asengi nene ya pardon ngana so na sali kama be na mikiti saka ngana na orgueilleuse te ngana ebi lo banzambe le pardon c'est une puissance qui libère ngana senga na pardon ngana santé orgueil butana yo comprendre nene na se calmer to solo la mo calmement na sengi pardon attaque ma sœur c'est tout sengi pardon Kinshasa bonjour ya bonjour Kinshasa Allô Allô Allô, oui, Nénéa. Et comment on a Nina Lobakaka, Bobé la Kama Marie. Kongola sa kindokilai. Mama salidi di mama batu. Salidi di mama batu. Botika po. Bolongo la moto yo, bokita moto yo, bokita e. Bongo zo makasi boyiko. Oh. Oh, bolo ba ndeka mungwa.
Mana kanda. Epi nene ya, pardon eseni ya ba rectifier. Na fingi mama te, na lobby ke non nene ya, ndengo banda ko s'occuper na mama. Est-ce que yo konzima bana ba tika yo, po ani yo tika ki mama na yo te, yo zonzima bana ba tika yo. Na ba ibo na fingi mama te. To rectifier. Allô, Néné, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, ngape na matika pour na manike. Manika lobi ka senga ki pardon, mais c'est qui vraiment ceux qui vraiment sengi pardon qui ko supprimer vidéo ana parce que eza encore na page na ye. Na page na ye moko. Eza page na ngati na supprimer ki ango déjà. Tant na kata ki na supprimer. Exact. Eh. Yesu eh. Wana ba Gaulois, ngana yebi bango bien. Wana ba Gaulois ba linga te ba na makambo eza normal. Bonjour, Néné. En fait, quand il y a qui intervenir na sujet, intervention angeza juste pour na oya mwasi oya sambelaka Taliana. Comment est Taliana non? Voilà, moi je voulais juste que s'adresser na ye parce que il est au moins azamuto ayebin. Ye au moins azo marché boti kanga kasi nga na oloba ata so ayebi te nga nalandaka ye namona page na ye na portoi na nga nalinga nayebisa ye Talia zwa exemple ya Pasteur Espérance Mbakadi omoni c'est un homme oyo akola papa rejeta ye mais tant papa nazalaki na besoin na ye asalaki l'essentiel nga mpe na linga nayebisa bino booblige banana te baya mpe na bablessure intérieure soki bosenga bango na malembe bofaire comprendre bango c'est une maman mais booblige bango te parce que baza blessure ba mikolo makasi ezoleka Atuka musoba na bandal mani kekende ko effacer vidéo biso soba na molar kitoko te bébé effacer vidéo eza nanu mani ke effacer vidéo bébé na moni yango siko na to vérifier biso soba na ngana mo atonde kitoko te bébé effacer oh Nene ana kiti na natala. Tala non mani ke vérifier bien. Mani kazi lumbe. Yesu. Bagola pe boyeka bo panzanga malike. Ene afungula bi. Taspe biso pe to timbela makambwana. Taspe da to timbela makambwana. Ese biso ko finge fa afisi. Onja sengadi azabo. So nda fingo la mongona nda se so amongate. Ngande so fingo mama. Joël Show, bonjour. Et c'est des Panama, bonjour. Bonjour Delix. Naza Gauloise, mais nalinga Joël, nalinga pe et c'est des Panama. Kabila Lembert, Nene, est-ce que tu foutu nyonga bato, afo bana koloba mamba via bato? Mutuna nyongo. Putana nyonga bato, ta mutu nene. Ah, Delix. Mutana nyonga bato, ma kosa na matu via bato. Delix, s'il te plaît, arrête. Aïe. Nene tu vas bolo ka Pilato. Nene ana kanga motema nene, kanga motema. Nene tu vas bolo ka Pilato. Kanga motema keke. Aïe yo. Nana c'est la Jaël. J'ai Libonye, Mamnani, et c'est de Panama. Oui. J'ai loyo kanga te. Ya figa bisoka moko pa. Na finga. Na yoka. Ofinga mubali na sele o makasi na lobi na mo Lili. Seigneur Jésus.
ata basukisa biso obi ke oseki olembi ti pardon wana kata na lobi na Israel na moko de batike oza biloko na o dele likama nyongo oyo pardon basi naka jour ofuta onde baolapa Lili Ndoki les trois petits ninjas beaucoup tika pe dossier yango te totika te bébé totika te nabi nene ya si c'est très important totika yango motika la nene aloba likama fi wana te nene aloba si j'ai ma jamani qui n'a pas le côté na le ma pas fait non si j'ai été dans la kanga na sali biloni est-ce que ngai ndena si j'ai manike mutazo loba manike si go next na ko mo fina na se biloni owete Lili wa belle la star abi jalo filia mobile la selo makasi donc c'est le moko pardon obandu loka ba modo nene abo buta bo zonga mabe na kiti ese nani oya ka batala na wana na ko zona WhatsApp Baby man qui ne peut pas vérifier. C'est comme ça qu'on supprime. Oh, supprime ok. Jaël. Noba. Mbote na yo na nene. Mbote na bino na yo na nene. Nene ya nalingo pesa ka message moko epai ya Jaël. Loba. Jaël. Pardon Jaël, pardon. Botika mwana wana, botika mwana. Mwana na sa silike makasi alobi ya ko beta stade de non. Mwana nini nango? Bozo kabiso. Mwana nini? Na wasi Italian. Ba ofinga biso. Mama azoyo kati. Jaël. Ite nani asiliki tozoyeba te mwana nini po biso tutela sima mwana ti. Aujourd'hui zéro bonjour. Bonjour. Mwana wana. Nenea. Tabo tika yoka nenea mwana na. Pesa nimero na nana matière. Pesa ka nimero. Please 971. Pardon? Please 971. Please, is it please 971. 971. Et puis 522. Bon, vraiment, nasi jamani qui est à pour supprimer tes beaux analyses, c'est beau, c'est pardon. 95. 83. 83. 23. Bon, comment ça va te belé, te lever au débat? Plus 971, 522, 95, 83, 23. Ouais. Ok, merci. Ok. Tiens, s'il te plaît. Bon, ça va te belé, à mort. Oui, allô, bonjour, Néné. Bonjour. Oui, nga matina ngako na sijo te, désolé, Néné. La mateka pour na maniquer. Nana lobaka ba maniquer. Toli kamboye, faut vraiment y ba vérifier avant oui ya finga bonne vidéo, ils a bien été. Donc na sepeli na acte na ote, OK, ko finga bon c'est pas gentil. Donc la mamela mai, zela ozwa réponse. Merci. Beba ko malta moto. Nani qui pas fingi mutu au niveau champion la bonté ma pe comme pas problème. Boni boué pe ko. Na bien.
Ah, na réseaux sociaux, soko lo ba bato bo finga mama bi bo finga mwana. So la ba mama bato te ba ngeba finga mwana. Mama bi sote. Ko se ko comme ça lo kwa e comme lo kwa grave. Pour ba makambo bato. So na ba makambo bato te muto yo finga mwana ngazati. Mkono tiko lo makambo bato bo fingete. Boni bi boni ko se lo kwa e ko lo kwa lokola. Ah, déjà man nini. Boza batu boniko semse como ya sikolo kwa sijamawa. Bo sijamawa. Boniko, boni. Bazana to ebi yango. Botika biso to sa sije o. Boyo sepse kwa mawa te na bona. Oui, elongwe déjà pe elongwe pe. Na chango na poubelle. Boya osali na kutu bien. Na yebi siko na chango na poubelle elongwe. Boya susu bandofu. Na chango na poubelle elongwe. Bokende kotala susu boya suko esa nene ezali. Bokende kotala longo liango. Ba mati amani ke somba. Bandoki to utaki sasa na bango ba petit na ngai. Oyo ka tene na esa na ba petit na ngai. Lelen ça c'est la famille. Atuna yenge lokote aloba na ngelo kote tana matimba mona binene ya na lekana ki comprendre ese limbi samsi na lekani na maloba na de ba page ba kataki na okai kana na lekana ki bon moi changer sujet ça va boti ka sodo vana do na longo yango sikoyo bosape na pena longo yango Tolo makabatalien na ba oser ba kipe mama boti kangai. C'est longo kosi longo na page na ngelongwe elongwe Jaël na ben non benga Jaël nga bi Jaël na benga na privé la qui ça va l'expliquer déjà le ba au moko elongwe déjà qui m'appelle oh. Nene azo ma matière. Nene azo matière. Nene azo matière, bozi ya matière makasi ye. Nani dilisco finga te ko sito. Nene tite na finga nene na finga te poani mwana. Finga te dilisco s'il te plaît pas. S'il te plaît. Mamungala ko sabo. Nzambe na ngai. Kenny, le bac si Kenny. Kenny, Bonjour. Noko Kenny. Bonjour, Noko Kenny. Noko Kenny. Na juste na intervenir par rapport à ça. Donc, ça sujet moko histoire mo ba osala taba série pour na donc na moni pena amour niki ala pour na maman en tout cas, je suis c'est alors oui, na yeye kutume keki na yeye kandi na kombo kana ngamata ba live na biso sotu bondo akali ko finga te bondo bondo keni ko finga te ko azana ebo basika wa ko finga ka o ebo sa ka profite o we se ba beto malu suna ka 12 mbes no nyama tamunoko ne na posa o finga te na linga juste na contribuer par rapport à histoire oyo loba kamba moso ni to finga ni loba na lobi boy loba sikoyo donc na landi bino na katikati na éviter sikoyo bozo penser bosala nini par rapport ya madame wana Gisela mon a respect madame Gisela de Monaco ba ko mito pamba ba fungolo sime etal yo nga problème te bonjour Amélie ana sepeli kande manike a tosi po eza propre oh toboyi merci Nénéa bato opinion contraire boza te bobanga nene ya na manike bato opinion contraire bato ba opinion contraire bobango mata
Amati va s'occuper. Loretta, bonjour Yaya. Bonjour Loretta. Loretta. Eh. Azora Kabasele. Bonjour, bonjour. Bonjour Yaya. Moi, je voulais juste intervenir pour la maman des 3 enfants. Je voulais juste savoir, est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'aider cette dame autrement que d'appeler à la personne avec qui elle a eu les enfants ou à ses enfants si eux, ils ne font rien? Parce que sachant qu'il y en a d'autres qui ont été aidés sans pour autant appeler ou associer les gens avec qui elle était. Je parle du cas des 2 personnes parce que j'ai vu que cette dame, elle est quand même instruite, elle parle bien, elle s'exprime très très bien, elle n'est pas aussi folle qu'on pense. Et c'est tout ce que je voulais savoir. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens ou de vous? Comment? Au pays sans travail exact. Non, c'est pas par rapport au pays, je parle d'ici. Il y a d'autres personnes qui sont soucieux de ce genre de personnes, d'aider forcément. Je parle pas forcément de l'aider ou de la mettre dans un centre, mais de appeler déjà appel au fond, ensuite de pouvoir trouver une personne qui a la possibilité de pouvoir faire certaines démarches. Parce que j'ai trouvé qu'elle s'exprimait très bien, sachant la vidéo qu'elle a fait avec Maniké, c'est une personne vraiment qui... Oui. Parce que en Afrique, ils ont la bateau, ils ont visa facilement. Bateau, il faut qu'on a un bon c'est exactement. Parce que on a la possibilité de pouvoir visa facilement. Parce qu'en Afrique, au cours d'un 20 000, 50 000, on a reçu des visa. Ils ont un bateau à voir, facilité, elle va musicien, on a concert, on comprend. J'ai compris, maman. Mais faire appel. Comme ça, l'appel. Appel possible. Parce que l'autre appel des ambos. Bon, on va venir mais toi, en fait, tu as appel, n'appel, lobby d'appel que je dis. Toi, tu fais seulement appel à l'argent. Non. Peut-être qu'il y a d'autres voies ou il y a d'autres issues qui peuvent l'aider. Il n'y a pas que la personne que vous comptez comme vous dites musicien. Oui. Non, je parle pas de l'appeler Kobeng, c'est na poto. Le problème est Zali, il faut pas même place centre à méthadone des Ali. Les hommes médicaux, ma banga ezali matos. Po ma banga ndenge ezana ezaka nango na kemate. Mais eloko ezo médicaux mais ça ma banga eza matos. Alors matos ezaka na manque. Poudre du chocolat ezaka na manque. Manque nde mutetindaka mutu akende koyiba na expliquer bino bien. Akende kosala kindumba a abusé. Alors centre ya méthadone ezaka na Cameroun, na Maroc, na Sénégal. Parce que ezaka centre ya ba français. Les produits méthadone c'est pour les français. C'est ça. Ata bo pesi mbongo nini na minute oyo akosala na moto côté. Teke owa yo Maniké. Teke owa yo. Ba metuza ngo bien na poto na kasi te ozomona te bongo mona nde na zonga te. Et bongo mona nde na zonga te. Nakendaka sapa aba benga ngo sapa. Aba benga ngo sapa. Normalement, c'est très facile. Nous, tous qui du domaine, nous allons comprendre que. Moi, je vais vous dire que moi, je vais vous dire Abonga. Esenga kaka il faut que ta centre ya méthadone. Centre méthadone na ezaka na Cameroun, na Sénégal, na Maroc. Et puis si on a ba pays Afrique ça trop cher. Ba okokate ba osundola parce que ba olingo futela ba mbongo wana te. Yango ngai na sali proposition ya Europe. Lokola ça na bana ba français. Ceux qui ba zueli invitation, ba sengeli visa ba sombe ceux qui ba sengeli visa ba sangi mbongo billet. Wana tokolo ba te RTNC, Next
Jaël, tosangisa mbongo tosombela ye billet. Soka komi awa toke kotika ye na sapa bazwi ye en charge bapesi ye chambre bakomi kolandela ye. Po esengaka te ke ka akisi, il faut psychologue. Il faut okendaka ba bénévolat o bato. Obomona ande bato afanda ebele ba benga ngoni eza comment ba benga ba conversation. Po ba solo la kana yo ba expliquer yo ke non eloko meli eza mabe ne replonge plus. Esenga parce que ba émotion mutu ebeba. S'il vous plaît. Ozomona, c'est ça. Yango, ce que ça qui kaka qui a ça comme la bière. Tenga to fanda et c'est le Panama. J'ai sonné à kelo pagnotte. Allez to leka. Balu kele place à kolala, balu kela enini parce que bato bière balinga kola na ndako. Mais eloko wana elali sarabat na ndako te. Bonjour. Au coquille qu'on ça la 5 jours au lalipe pongité, aux normal. Bonjour Sarah. Bonjour, moi j'ai une question pour Néné, s'il vous plaît. En fait, je voulais savoir, Néné, pour toi, bien parler français, c'est synonyme d'intelligence? Oui. Parce que moi, je comprends pas la sortie de la vidéo que tu viens comparer, en fait, pour... Yo sikoyo, bien parler français, on a nini. Et bon, moutoua loba français, soit azama yé l'état au lobandeni. Français ngo eza langue na biso eza bokoko na biso toni. Donc yo mutu aswa so ba français ça illettré. Kasi ke no lobisango kongo na bino na mboka. Soka kokoka koloba. Lokola so mutu abalo ba français face à illettré. Koya na mai. Cœur rouge, bonjour. Cœur rouge. Comment comprendre ba camarade na bango be ba komo mata awa ba wesh na ba camarade na bango boyeba ba o mata ba camarade na bango ba kuma se plaindre ba camarade na bango ba komo mata toza awa lele eza normal te Gipoyo bonjour Gipoyo Gipoyo bonjour bonjour Yaya bonjour nazalaki na question moko ya okina nazalaki na question moko ya okina nani mama Manike parce que lobi tolandaki live na ye na mama Magali nde basololaki entendre mama Magali ndenge alobaki oyo nga nayokaki mwa mokie ezalaki ke esengo na ye eza bana na ye bazala lese asololaka na bana ye sikoyo ntango nini ndenge ezokendele apparemment c'est comme si bokomi kokondane bana sikoyo soki bana na ye okau basiliki ye lisusu mama omoni teke bozoboma ye lisusu okangi bozoboma ye lisusu or chemin na ye nde na komprenaki ekoki kozala boreconcilie ye na bana. Papa, oyokaki tango oyokaki ya réconciliation na suka loba ini so za mosambelaka loba makambo loba ina suka te parce que na landaki nyoto lo landaki loba makambo loba ina suka walela aloba ini walela elle a besoin quoi elle a besoin d'amour et d'aide kasi yango moni yango na kiwana amour senga ni tozo senga aide te nalobi ozo comprendre ngai te peut-être okita ete ba modo pardon okita ete o comprendre ngai te peut-être nga nalobi na sens nini elle a besoin d'amour et d'aide osomoni sikoyo amour tokena na amour ya bana ye pe kwaso ya koloba na bana osomona eza te ke bona kodenige oneti na oyoki quelque personne bamachi awa bobandi dako o nani o mususu wana ya mudi ya liboso taliana so taliana osomona taliana aza mabe yaya sikoyo biso tokota te toabisita ande tomoni so tofandi ya biso misato sikoyo tosani todolo te taliana topese mabele ayaka somela mabele oyo lingi topia ye mabele ayaka somela mabele mosakana français taliana bonjour Cassandra comment na italiana comment ça italiane te taliana Cassandra bonjour Essé bonjour tout le monde bonjour Essé bonjour Loba
Nanga loba boye nene ya c'est bien tout za place ça. Boko ça démarche monter papa avait pas bela mutu. Po nika ba ex nyoso ba bela bela. Kaka yem ta otika la bien. Yebe fa bela ka mutu. Ba ke match. Nzambi. Si je ndeko fink sa nene ya na mani kina Jael. Nga kutuka mukia mutu mnene. Yote po nganda za kali ba beta kama ngati ngolo ba bete. Dego lata yo. Alors bonjour Nénéa. Alors dada d'amour. Oui, Nénéa ngana lingaki na féliciter Manike soki Manike azwaki initiative oyo te ya kolobela mama ya bana wana mama wana lekaki juste mpona compassion ayebi ke bana wana basi bamanka ye déjà respect yango bozomona ntango azoloba ona lingi te boye mais mama naza na kotala ye na ndenge